députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député. Bonne fête à ba parents pour na bao baboti baebi kozala moboti za bien. Il y a une occasion de conscientiser aussi baboti o baeba ka kobota bana mais baebi ko sala ba sacrifice te. Masolona député Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nomme encore. Il nomme Alaner, a nommé conseiller spécial Naya en matière de sécurité, a nommé na Onatra, Félix Tshisekedi a nommé Lissus, Masolo. Tokobeta Masolo, il y a Luozi. La situation na Luozi. Masolo na terrain agricole, o ya ezo. Tokobeta Masolo ya jeu de la francophonie. Masolo Tokobeta Kayangwan. Bande Konanga toza le 1er août 2023. Mukolo lelo ezana ba obakendaka ba cimetière. Kokanisa baboti na bango. Ba mususu pe bakendaka konore baboti o babota bango. Misusu pe batika la kababeta kana bango kara. Quand je réfléchissais tant on a zotala. Namitunaka, est-ce que les gens connaissent valeur ya baboti na ba? Boyebi bandeko nanga lobi na ebisa kibino na TikTok nanga. Na lobi na zali ko réfléchir makambu ya mabala. Biso ba villageois. Tselanga kazi na ngai wana place ngana kola. Voilà. Biso ba villageois. Bisika tokola tozaka na ba principe na ba valeur moko boy to défendaka. Mais awa sikoyo la modernité. Je ne sais pas l'internet iko développé mais ekomi ko boma se ko boma. Bandeko. Tangu biso tozaki kokola toyebaki ke kolati sa mwasi voile mukolo libala na ye. Eza kolakisa ke alongwe ndenge bozaki komona ye akomi mutu ya nzoto ya kobomba parce que akomi na molongani na ye. La même chose na mobali. Akolata bien, tira 4 épingles, cravate bien. Ya kotalisa ke azali suso bozaki komona te akomi responsable. Mais qu'est-ce que nous vivons? Tokomi komona mukolo ya mariage. D'abord, je ne sais pas ce qui est anini. Et comme moi, si na mobali bakota ka heure mon côté, mobali a kota beti ya ye spectacle nenga ko betela. Akobina na baninga na ye, sans qu'occuper que na katia salwana. Batata bokilo bazali, ba mama bokilo bazali, ba botio ba botaye bazali, ba yaya na ye ya basina mibali bazali. Akobina mabina moko wa buzoba, j'ai vu un scandale. Wana abengi ba master na ye bazola qui c'est vraiment qui voyou aucun sens et responsabilité. O bazati ko pesa ba marié. Na simanango moi si pe ye na ye spectacle. Nazo ebisa yo scandale moi so komona voile les alakalisute a pasola jipe moko e pasuka ko banda kuna. Al yeti a mupende nyonso libanda akobina mabina moko komituna o danseuse o chel o nan ozo comprendre te mama mabina waneza ya papa olobini mabina wana eza ya papa bombango na voile et modèle akobina azomona papa ya moi cité mama ya moi cité bandeko ya mobilité bandeko ya mwasi ya mobali ya mwasi to ya mibalite ba bokilo na ye respect zate scandale na scandale o komi tuna le deux là babala ndeba divorce bozo mona tongo midi poko parce que moi c'est à la kisi qui tchel de le premier jour
mobile la kisi ya ki tchele dès le premier jour ozo kuta ke bato aloyenge sans ya respect zate eloko mususu na lobaka tala ndenge tolati ba montre aw nakotuna a na lobi GPS toza heure nini okomona kotala na montre te akomi kotala na téléphone donc bakomi sango ba bag je ne sais pas ba gourmette soki za ndenge nini okomona mutu tala montre ya cher mais pesa ye rendez-vous akoya na retard ya 2 heures siko montre zo servir nani bakolataka ba montre ya cher mais bayebi kosalela heure te. Ah, tu vois ma montre là coûte cher. Tout n'a eu comme on essaie ici la pile. Yango nazolo babandeko. Ndenge tozali na mboka na biso. Okomona les gens ne sentent pas l'essence. Lelo journée à baboti. Yayo baboti ochaka bango wapi. Est-ce que baza fier pona yo? Est-ce que baboti wana lelo bakobeta tolo ke tobota? Est-ce que baboti wana bakolo bake nous sommes baza fier ya kobima en public e kolo bake ngai nde na lata na bota voldi ngai nde na bota Dieu m'a kessé la ngai nde na bota est-ce que baza fier est-ce que ozo sala fierté na bango ou bien bayebi kaka momeli bangi moko boya ko zododo epai bayebi mutu moko alongola kabila mana internet j'ai vu ce matin on m'a envoyé encore les images. Il y a maman moko bazo benga sénatrice ami filmé ya moko maman mobimba c'est pas à un certain âge ezana biloko qu'il faut éviter tango zotala maman wana koza la déjà na babokilo à cause la na ba petit fils ba koko à cause la mais journée à ba parents félicitations à ba nommé par le chef de l'État Daniel Lusadissou a remplacé Ajembelou na Agence nationale de renseignement. Félicitations à professeur Jean-Louis Sambo a remplacé Vieux François Beya, conseiller spécial en matière de sécurité à chef de l'État. Thierry Moussene pour continuer, c'est le PCA à Kobil. Martin Loukoussa DG à Onatra. Ba nomination, j'ai vu même d'autres moboutistes qui sont revenus. Ils ont des fois qu'à cercle ya ba tout le monde salande ils ont ndenge to salel plein succès na bino je pense que boko sala musala oyo banomele bino il ne faut pas ka to kuta fête na ndako mais loko penza ya ko salezate po musala mutu na domaine na ye sala musala na yo ici j'essayais de dénoncer ba makambu boke ba balingi basala boy ndenge to olie batala musapina olie batala moi nazola ki sabango bango bazotala musapinanga venez répondre nakoya ko répondre ya Alkamuni na Alkamuni nazana ba makambo belé ndenge nazaboy okomona ndeko Eliezer babotoli biso lupango ifona kende kuna ndeko Eliezer ndenge tozoloba awa soki okena na terrain agricole ya ezo okuta ke ba mama wana bazopanza bango depuis bapesi bango tant ya ke balongola biloko na bango te mutu bazo benga ezali ngai terrain wana bozomona honorable yangoyo ba image ndenge abukaki samedi na absence ya ba mama donc a débordé vraiment donc donc limite oh bango ba pesaki école et pesaki ye ya débordé yango wana ozomona ke ba maman va se révolter pour amoni ke ya débordé apesi bango même avertissement te ke baya do yazo katana banzete OK banzete eza malamu pona biso moko na batu azokata nyonso azobebisa Papa, nous avons mwana rentré bana malgré gratification mais gratification ba uniforme ezati photo somba na mbongo biloko na lona ki nanu ekolité bazela to longola ta biloko ana ekola mwandambu pour que to lukata moi 100 fois to sani to sala bana na biso ba rentrer papa nazonga su fazer nazonga kuluna vraiment na pesa nani ba policier na biso kuna musala vraiment papa musala ezati musala ka yango to sala ka bilanga oyo
tosala nguna pasi na nyonso tu tosibika ngo tofutelaka bandako kaka na bilanga oyo tokokende wapi bamama boya mama loba mpo nazotinda Eliezer mbala moko tozokokate biso awa donc ipasi eleki biso toolona biloko toza na bandako tofutelaka toza na bana totansa bauniversité mosala ezokufa biso tokokende na baage na pasi makasi tonyoka biso agene garso tonyoka bakuluna otoni biso kaka lelo journango yango moni bamama batomboki bamama bazolesa population ya biso bamama bazolesa population nazosala yango tosalaka bilanga mpona biso moko te eza mpona population limiti bayokanaki na nsima antene bango badeporte limiti yango oyo siko bango bakei ti kuna amoni limiti yango oyo mbongo te tofutaka esiko tosala te bomona mpe banzete yango na bazokata na veille ya rentrée scolaire madame la ministre alesaka bato te alesaka bato te toza na veille ya rentrée scolaire na veille ya rentrée scolaire kokoya kodétruire biso boye te biso méchant tofutaka mbongo biso tofutaka mbongo biso tofutaka mbongo À quelques semaines, il y a rentrée scolaire. Baboti wana makocha wapi. Ata soki bosali eloko, il faut quand même donner un temps na bato. Bandeko, na linyina lobela makambu ya bake ya luozi. Bake. Uti kimpese eza na ngambu kuna. Hawa tozali na luozi, tozali na beach ya luozi. Malala awe poli bakamyo malala eumeli awa misusu esali 10 jours. Mawa population ya luozi baki ezali kukufa. Gouvernement koluka solution pona baki na biso luozi te. Tala baklinya ndenge bazali kozwa ba perte pona malala. Mituka malala. Tala malala. Tala mituka. Tala malali poli. Malala epoli. Mbongo. Bato bazali konyoka mapona koluka mbongo. Butu moi bazali kolala te pona mbongo. Malala epoli. Utala awa tozali na luozi na beach ya luozi. Utala. Mutuka mususu yango wana kuna. Bazali ko décharger. Malala. Tala na se. Yango yo. Epoli mingi. Gouvernement. Tozali kochela yo mutema pona kosunga biso pona makambo ya baki ya luozi. Tala. Ba mama bazali kolela, ba papa bazali kolela pona mbongo ebebi, mbongo epoli. Gouvernement lobali kambo pona luozi oyo papa. Baki na luozi. Bozomona koma biloko ezopola. Biloko oyo bakoki ko évacuer, calculer moto asali sacrifice pona kolona kobuka biloko. Mamoni ndenge ezopola. Nangonga wana le leadership ya Congo central bato bazo welela. Jean-Claude Wemba Longwa, gouverneur. Donc le Congo central n'est pas à mesure ya kosomba ba moteur mibale ya baba bakwana oyo ezo coûter les deux coûte $50,000. Okomona katangu balingi ba exploiter nani biso fumukimbango ainsi de suite. Non mais le Congo central est là monsieur. $50,000 pour na kosomba ba moteur ya deux bakwana pour que bakoka ko placer bato bakatisaka. Congo central na luozi. Mais tangu bato bakobanda koloba ndenge nini balingaka Congo central okokamo. Kowele la leadership epai. Ndenge tozokeni na ba période électorale là, c'est tout le monde qui veut se montrer que y a des descendants en Fumukimbangu.
Luozi, biloko ezopol. Vous avez toi Sony. J'ai toujours dit na bato. Ça ne sert à rien ya kobeta tolo na coin que yozaka leader pendant que osalata eloko mon côté kuna. Bousculer, c'est maintenant que Excellence Monsieur le Gouverneur devrait faire quelque chose. Mbongo kota kebele na Congo central. Toyebi ba mbongo ebimaka na ba port. Muto akolo siko gouvernement central ba Congo bazate. Mais quand vous placez dans le gouvernement, et ça pour nini, vous défendre en même temps les intérêts de ce coin-là. C'est ça aussi l'objectif de la géopolitique. Ba Congo bazate, hein? Ba ne Congo bazate, ba luba kaka nem tu bazana gouvernement. Et ça quand même Sony quelque part. J'ai de la francophonie bande konanga. N'a vu classement ya liboso top 10. Pays où ils ont en tête, na ba médaille za Roumanie. Bazana 8 médailles. Maroc bazana 6. Arménie bazana 5. France bazana 5. RD Congo bazana 6. Cameroun bazana 6. Sénégal bazana 6. Tunisie bazana misatu. Canada bazana moko. Côte d'Ivoire bazana mibale. Top 10 oyo yaba selon classement autour lelo, j'ai vu le chef de l'État à que copé ça ba médaille musus. Batonu tobunda ya biso to encourage ka bango toko ka kosala eloko moko ndeko moko komelinga en privé lobby. Je suis d'accord pour ndenge au lobby que il fallait qu'il batonga na ntsele to na maluku. Mais il fallait quand même qu'on rénove, qu'on zongisa. Neti ba veme wane se kufaki, basta de martyrs, qu'on zongisa ngona lobby, c'est bien bon. Mais est-ce qu'on ne constate pas que ville est comme saturée? Ville est comme saturée. Il fallait qu'on sale le comment qu'on pousse bato ba kenemo musique. Na pesa ki bino exemple ya mausolée à Etienne. Depuis que batie maina courant, kende na sima mausolée place ezali soute ba mampango ezo mat. Au lieu ya Ketotikala, nous avons une ville où le matin, tout bazo se déverser vers Gombe. Voilà ce qui fait que kokima bambouteillage batu bavanda kesika moko. Bavanda kesika moko. Bavanda kesika moko parce que ceux qui okuna nenge batu bakena na cité de l'espoir. Bakima bango moko bazonga. Bazonga basoko paoa. Parce que condition ya vie za malamute. Ce n'est qu'une proposition lelo bambouteillage to komi ko vivre. Ezaya kosakanate toko travailler ni mais ceux qui batie la kango kuna donc ba makambo belé elingaki quand même ezala ville elingaki ezala ouvert lelo lokola misale ezala quitté au moins to circuler librement. Voilà bande konanga na sukisi wana pona lelo. Bonne fête na ba parents responsables. Oui na tchaki photo wana ya bitumba na ngai na profil nanga na lobby koza la parent izaka kobota te mais kosala sacrifice pour na ko prendre en charge banango ndeko Eliezer mais balobi osundoli mwana nazo luka mwana na ngai wana so yosko papa no Eliezer otike wapi bon azana sikoneni ya bota wa tikio ndeko Eliezer talanga te zinya bota wa tikio tokoyebela nalinga kutu mutu atianga maboko pona koma bisika ya bomemela ngai bomemela ngai depuis na bandi ko bele lao. Allez tomonen Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.